mutoyo azoka pasi wana koleka bango mo bakolo ndeko azate bazate ndeko na bango omona te mutaliboma famille atakufi baolele makasi baolele kaka azaki mutaliboma donc il y a rien à dire, repose en paix, que la terre de nos ancêtres te soit léchée. Ezaka makasi kokufana ba âge mike c'est encore qui a cause en a même pas 35 ans. Certainement, c'est là pour être le cas. Qui a cause en a même pas 35 ans. Et Vantati qui est en bilamba, à quel poto combien de fois? Ma confi malheureux, na souci na mwana mukibu na odaï pourquoi? Gito fanda to mela to lia to chaba drink. Wa muta drink. Na gigola. Oui. On a mutu nanga na bona wanga de pa kufi. Mutu nanga to fanda na table ronde to fandi. Mutu nanga que ton âme repose en paix yaya. Et anzia na biso nyonso. Ezaika arena yo yango kiti. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Très chers amis fidèles internautes, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, nous vous disons bonjour et bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission. De partout vous nous suivez dans le monde entier, comme vous le savez, cette émission c'est une émission qui vous apporte l'actualité, la gaieté, qui vous divertit, qui vous apporte l'information. Et aujourd'hui, dans ce plateau, nous allons recevoir pour vous, encore une fois, Manick de John Manick, avec elle on va entretenir une très belle transformation. On va parler de l'actualité, on va parler des balancés, des princes Babia, on va parler d'autres certains éléments qui sont, n'est-ce pas, des faits suscités. Nous vous signalons aujourd'hui que l'un des artistes et musiciens de Jet Set, l'orchestre de Ferragola, vient de tirer sa révérence. Il s'agit de Guy Ngola, les petits frères propres de l'artiste président de Jet Set Ferragola, où nous présentons les sincères condoléances les plus attristées à toutes les mélomanes de la bonne musique, également aux Gaulois, très particulièrement Naba fanatique et Guy Ngola. Et nous vous présentons les sincères condoléances les plus attristées, ensemble avec l'Afrique Elengi Télévision, de présenter Bino ba condoléances. Et alors, je crois que tu un peu Kolobelango autour de cette émission, parce que Boiba qui était Guy Ngola, c'est là qui bon on a la malade automone qui va apparition médiatique naïe au travers les réseaux sociaux également. Tout le monde qui l'incarne qui pas pasteur Mukuna to me un peu Kolobelango. Et puis c'est vrai qu'il y a secret nango nzambeka ndemutaye baka. Alors restez branchés du début à la fin dans cette émission pour comprendre à la base ce que nous allons parler aujourd'hui dans cette émission et partager au max, parce qu'avec Manick il y a toujours la bonne humeur. Merci également à toutes ces personnes branchées, connectées, scotchées en ce net moment. Merci à Dani Chandou, les Chinois congolais. Un grand merci à Maman Emilie Nzemba, tous Pépélé Ambetolo, Marcelo, Duf Noir, un grand frère propre, et Arla, la mère des jumeaux, Nakata Irlande, Napessiminope, Bambote,
il est belé et puis il y a trop. Pourquoi pas aussi dire bonjour à Karine Manessa British, également à Chandra Kenjouzi, Galerie Paradoxe, mon ami, mon homonyme, Chandra Kenjouzi, Galerie Paradoxe, marché central entre Dimarin, na des marchés, na avenue Louvoana, au Kozoa Veste à qualité à Kitoko, na pris à bien participer à Kitoko, Chandra Kenjouzi, mon ami, à Pessio Bambote belé. Alors, nous sommes dans ce plateau avec Maniké, Richard Tessa ensemble avec moi. Fongola Bissoto, Maniké Manik de John. Déjà, tu es habillé. Bonjour de John. Bonjour. Bonne santé. Ça va, Dieu fait grâce. Malem Bikaka. To Kinde. Malem. Yango nazo bandana kosenga pasteur nanga merci. Na basana nzambe nyonso. Pour na pouvoir à vie, c'est lui-même l'Éternel des armées. Très bien. C'est pourquoi, en tout cas, à cause de la croix, nous sommes sauvés. Et on a à renouveler journée, à PCP Matola qui to la qui te bandi semaine mon sous. Donc merci vraiment Nzambi. Merci de m'inviter dans la plateau de Soussou. Bonjour à mon frère Tom Itunime. Mon frère, je salue toute ma famille. Et à gauche de moi, Goreti Louvoizo, Chimé Lopez Kardachan de Poussel, Babi Marie Mayola, tout ça en est tout le bas qui ça bien. Na Starcel Wana, Soningolia Bio, Oluki Marie. Voilà. Très bien, merci beaucoup Maniké. Le lot moni poisika, na visage PSika avec plante kitoko. Rayonnement on a manio que nous changer ba tout le bas et ça ka style asiko adapté to ozui po yasika to la type asika mais quand on bête la vision non ezaka ka que to banda ko lo bakala ke non kitoko babota manango ezate ko misala ki moi attaque to comme na chips ozana mabe otikano mabe to babota manango. Et ça, dans la vie, chacun a sa façon de concevoir les choses dans son cœur. Très bien. Tu as un problème, et belé, te perdre va être cher. Donc, c'est pourquoi la Seigneur Nzambe toujours merci. Parce que c'est à cause de Jésus que non, je me suis servi de lui, là où j'épuise ma force, pour me relever et continuer la vie. Parce que, à l'obito comme ça y est, na tanyos na yako seka, na yako lela to comme ça y est. Mais pourquoi tu avais laissé le temps Batuba Sekayo, Batuba Finga, ay Maniké boye, Maniké. Pour yeba nani anani. Pour non yeba mutu azanani. C'est quoi Batuba na Seka, Batuba na Finga. Ba pesinge lote, ba lekinga pene lote. Il y avait le manque de moyens ou ngana mona John na koza na manque moyen te. Surtout na ba héritage. Après on va kufa ba ça grâce à kufa trop automatique sur bord. Très bien. Donc tant de gens en 4 5 locataires, ça manque moyen te ça que non. Aux yeux, le problème est belé du coup. Donc, mbongo et arrangeaka makambo oyo eza vanité des vanités kolata kolia mais eza na makambo penza soki et beti opena mbongo eza sur l'hôtel. Voilà donc faut qu'ali lo banzambi la parole qui s'est fait cher qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Excusez-moi. Jésus-Christ de Nazareth, voilà. Donc, au début, le mot très important que j'ai retenu, mbongo, échange arabe, l'euro est vanité, mais des choses qui nous arrivent dans la vie, attends mbongo, qu'on change en côté. Échanger en côté. C'est pourquoi la Bible est cicatrice des blessures. Très bien, très important. Il y a des choses qui t'ont blessé, oh, et puis, ça là qui est, il y a une sa vie, non? Ben oui. Qu'on perd dans l'intérieur, bien. Eh! Quoi ma casse pas na soya moi parce que de ma nature nga bola banate. OK. Na kola mboko la banate. Nga batata bana mto boko ila ngabana. Na yebni balesa mona tina yebni bafuti avec classe T. Mais liwa babia et comme ça mobali. Et puis c'est obligation ça là. Il y a obligation toi au singana. Avec 4 enfants au singana. Siko zota siko il faut na luka. Bano il faut pas bien. Pas en éducation bien, faut pas qu'il y ait des classes. Nous sommes et frappant à ma casse na début. Mais par après, ma prière, na yo mona, kobe ba tepo au perdre.
Très bien. Il faut toujours avoir des nerfs solides. Il y a un gars qui est lobby dans les caméras. Eh, ya. Oh, le bananga choco ou ta kufa. C'est un gars qui est moni babet non là bongité. Ma kufa. Akena pe na kunde si la paix histoire ici. Le beto beta ma somme sto comme pour seka. Eh, papa na manga kufi sika bana balela chaque jour il faut consoler bango. Et puis zanga ki su wana te babia kufi prend sa accident makasa bukani bassin. Donc na kutana na makambo pe na internet na e kaka. Mais moral nanga ya na se. Fona lokota on a zong sana nzoto pour vraiment tu vois. Et au sala makambo on peut y avoir internet on peut ça ka benda. Mais par rapport à yota o menga na maniki. Biso na banda to ça ba comme so benga ancien banda wana mwana John. Bamba yebi pas cité. Wana mwana vieux John bamba yebi pas cité. Ozo mona. Ko perdre ba parents trop tôt. Déjà parmi Bachok et Ambrian Melelo Ozo s'est rétabli. Mais oui, hein, ma mère est là. Ma mère est là. Malembe koloba. Nga pa ali kamde affecté nga makati surtout ceux qui eloko wana donc mutu wana to eloko wana eza na valeur liboso nanga. Yango siko na zwa décision atali kamongo inde na betaka. Très bien. Très bien, très important. Je voulais vraiment que beta moi et wana parce que ils appellent leçons de vie. Pour n'anga mutaza na plateau et puis bandeko ba kota la biso en ce net moment. Je profite de l'occasion pour nous partager au max cette émission. Cela va nous faire plaisir. Bonjour encore une fois de plus à mon grand frère propre Marcelo Juif Noir et à Arla la mère de Gémeaux. N'appelle Antoine Ngunda. Na bengo na le budgétaire Antoine Ngunda ali kamna mutote babi ko kila muninga mutea mabeti bozio muninga salo pasteur Antoine Ngunda na pesi bambote belé mes salutations coucou à toi Antoine Ngunda voilà. Très bien Maniké tobeta réalité par rapport il y a fait sociétal tout moni observation mon lelo ezupé bé sur la toile en tant que femme en tant que maman na aussi rapidement répondre à biso la question nous avons vu un joueur parisien Ashraf Hakimi oyo lelo abalaki mwasi na ye abali mwasi je crois bazaki na famille na bango mais moi ça c'est un divorce ko senga moi ça c'est un divorce tango accordé bango divorce le roi bazaki na régime ya communauté de biens allez moi ça sengi bakabola ba bien ya mobile basali mariage combien de temps pour moi ça c'est un divorce aux alentours de 3-4 ans derrière baumeli et puis moi si tango sengi divorce ba PC divorce a sengi bakabola ba bien mobali pa ndimba kabola ba bien ba ki na compte batala mobali na compte na 0 francs 0 makuta alors que mobali a joueur à Paris Saint-Germain va foutre 1 million de dollars le mois mais azwa mbongo nyon surtout na Alexa Kango na compte ya maman na donc ça veut dire que moi si ebimi le roi Paris gagner mais perdu alors mobali mbongo wana nyon surtout achango na compte ya maman na ye ya balaki mobali to balaki mbongo mbali yo bala munga na mbongo na c'est comme mariage au sama bat bana mbongo te ba sandeni obandi oluka ya bala mobali yo bali mbongo na te luka mbongo na yo oza libre ya moni na ebite mundela ndeni ala ni mbongo mbali mundela za soka bona mbali ana mbongo na ye joueur en africain marocain mais moi si naza française akasa 18 abala ke pali ya mbongo abala yi noir pali ya mbongo azu pe nazo yesko tango bio ela mariage à communauté de biens yé a okabwano ba bien musuta mususa ya famille c'est quoi personne bilo na mama moni na passe bandakala a chesko ngoni surtout na komba mama na kasi ça bilo na mutu ka mama sombela mutu non salaire ni suri leki yé pa na ya ezara bongo po ba se belé to mona ngomna ni Mike Tyson le na Mike Tyson tenani Mike Tyson ko Tyson akoya pona moi site OK abzu ma kofi na terrain moi ça yobale après un moment ça sengi divorce communauté de biens bakabola richesse bakabola kati après on a makambo comme landana na ye ti elo asila tu vois pour na basi ya mabala mususu ba moneti ke ezelo moya mabe pourquoi ko sala moi si bongo moi si obali na mbongo moi si na bali na mbongo te moi si on a bali na mbongo mais yo réclamer son mbongo nanga bino bozongisa na onga na bali la bino wana basa lokoso ngana soutenir na ngai nga soutenir ba biloko ni wana te kopona ba mama mobali o apesi valeur na mama na ye lelo soko boy mobali
baboti mwana te eloko te opesa osenga mbongo ni pourquoi baboti te non opesa mbongo soki mwana mwasi na botelaki mwana nga apesa mbongo pour habiter mes enfants na boti no mwana te okangi libumu 4 ans oboti te pour ndo cible ka mbongo na yoki na otana salaire nanga ah ya osbimi mabo pamba nzembo affaire tout ça mon observation mon pyramide maniqué et ça la chose qu'on a kana ça situation mo délicat pour na prince Jonathan babali moi si bakutena moi si abongo yosko mama muto gérant bon na bango osani na peso te so botai na peso et bon ce que c'est écouteli Anna so écouteli Anna à 8 et que no bala mbonga ba maniqué na pembe. Non, attention, écoutez-li, Anna. Azui, que non, bala mbonga bato, que non, bala mbali pour les meilleurs, pour les pires. Obo, elle bala pourquoi? Pas non, comment on a tina mariage pour que obo yaye. So mobile muta senga divorce, moi si muta senga divorce, c'est que elle a G. G, kota bima G. Elle a G. Akute li pena G. Akute na muta G. Bete ni ba G. Eh, communauté de bien, yo kangili bu moboti te pas personne mbongo. C'est ma beau pamba. Voilà, là, très bien, merci beaucoup Maniké, Wanezaki, plan sur les faits sociétales, Tomeka un peu retourne, c'est vrai que Lelo, Bato, Bazo, vous avez une facette, monsieur, observation. Basi et Belé, Bazo, Balami, Bali, Mikolo, Pona Yango. Très bien. Communauté de biens. Pour Nambongo, et surtout comme phénomène moroboué, attractif, donc c'est-à-dire que dans la. Bon, on a passé Internet, et on a une communauté de biens, tout le monde a payé, sinon on peut sauter. Quand on a pas bloqué, on a une communauté de biens, sauf que on a eu. Le bambongo on a kutaki. Il y a kuta déjà mutona zane joueur. C'est comme bongo yo kuti o la nango pourquoi. Fallu banane ta zaki joueur. Bali ya mbongo yo koni to ngo zongo pourquoi. Donc koti na bilanga o koni to ba oli mabelete sika na era récolte yo récolter. Non. Donc ceux qui joueur wana azaki moi si na ya pasi wana mo joueur linga zana. Nga zanere parce que comme ko va na muninga ba te. Oh wana ela ina eje mo bali pa ba ki o saleje. Yango wana chaki. Ya mi bali ba mayele. Très important, très important. Observation, on a battu BLP, Basalaki en côté, c'est bien. Alors, Maniké, on va avancer dans cette émission. Nous avons vu comment l'artiste Bercy, Moana et Arnaqué ont frôlé à la mort par rapport à incendie au Salemeli Bango, Nakati à France. Nakati à France, bipai oyo bakinaki ko passer soirée moko parce que on est allé cellule oyo te ba misia bazalo fanda. Mais bon, qui place wana na kozika qui genre ko passer soirée et tout ça là na ba délire na bango selon les informations à notre possession. Ezai CHT. CHT. Boya zole la mbongo kuna ndeni. Ka bakine na bambongo déjà ko bimiti, bo bimina muninga bo kena i place mo boye e ba pesi bino boza wana butu mobimba pona bosa ambiance bosa ba délire na bino et tout ça là. Mais siège le roi maki côté ba misie msu bando fan ezaki wana te. Allez. Les aïna banzia na bango. Ndako ezikeli bango incendie ba perdre peu moi babiloko et des histoires où Isaki ya bango certainement baza en vie en bonne santé en bonne et due forme mais réalité on a comme li bango na mboka mopaya Maniké eza mawa makasi ngana kanisa ke za siège donc eza siège te ya mawa ya baba mutula la place ba batindi yo okene ko memana bilo na bilamba na mnokuna ndeni bili boye musala bwana siège bwana siège boye li musala bo mema biloko pourquoi bo mema mbongo apasi okena bomba ona ndaka makangu ndeni oya banda kuna mino okena koluka basi komela banwa komela bashisha komela basnif suka nango yala ka bongo ndako na eziki na drink mutu moko akwiti elekaki ye apelisi so yini biloko wana so elanda wata bakoti ba immigré. Vous comprenez, ils visaient Espagne, mais ils côté France. Beaucoup de gens ont créé des dégâts. Moi, je créé les goga problème. Moi, je créé les goga problème. Les colons, ils ont dit que mais c'est qu'on les points, ils sont ok poto, ok musala. Il faut qu'ils n'aient pas de ndumba. Les karaté va filmer, on y takala. Ah bon, moi, on est pour vous apposer. Quand tu es allé travailler, tu es allé travailler. Quand tu veux faire des délits, tu es allé faire des délires. Vous mélangez tout. Mais lelo Maniké batu observation ni rosalande batu mamona que et comme il y a des musiciens au balongwaki au bazungi et puis baké poto pour la première fois dans la team Wata arnaqué coûte déjà kenda à Bercy pe oui mais na retour na bango mais baké poto pour la première fois Bercy les premières fois naé mais arnaqué déjà kenda eza nango lote eza ka keno bana mo poser posé
ba musique on est tout monde ba rendre belé to ki ba to ba menacer ki wata répéter wata ba ki ba cocktail molotov et betami jalousie ezali ezana ba musicien oyo balingi te balinga ba évoluer balingi bakoma to éviter so batika ba musicien ba mona monde na Congo mo balobela ka ba to éviter bakomi kotinda ba criminel bakomi kotinda ba voyou ozomona eza bien te musique comme na bituma machette ndeni très bien eza normal te pona nini eza ma mission balinga saka succès bango mo wat musu ba bimate ba prince ba bimate ba ka bango mo ba kanga succès simba te to zana to kabolango ka bango mo ba kanga succès simba te to kabolango makasi to kabolango nzamba pesi mutu nyonso ngolu to kabolango to kabolango makasi to kabola succès to kabola pongande na zabo ekutu pona succès kutu mutaleki ngazati ngade na fana mboko pona succès mutaleki ngazati o succès ngapa succès pa moto na succès babela ngana babala bala batu bayaka balingi ngana kangi ba photo donc eloko bino mokina koluka ngaza nango déjà yana bi prend ça champion na makila ba champion mais maniketa ngozo zongela isu eloko na ebi ke eloko lobango ememaka mambo belé prend ça champion succès mutaleki o azate ya nga mutaleki ngate nga vana na premier rang nga vana na bali boso mutaleki o azate nga mutaleki nga na succès na internet azate au ciblé ba quand na ciblé ba quand na ciblé ba tout youtubers tout na l'équipe bino tout na succès na yo tout le monde nga vana na premier rang nga vana na bali boso pena na vana na bali boso ya na bana ba mi bali mutaleki na succès azate parce que yo vana na premier rang na vana na premier rang o kokate ya biso vana na bali boso basa mabala basa mabandela ngwele to vanda na bali boso biso vanda na bakiti ya boso zakari baba baso le mola les venza la mpanda biso vanda toujours na kiti ya boso moi c'est mon qui na kiti ya boso na teli koliko ba mona photo na vani bali boso kiti ya boso yo za kuna asuka va mona photo mbola musapi alors pour na wata yango lo na ina lo baba sinyo so bo ningisa mabe na TikTok bo la sa ba face bo ba salope au fini bango susu mamba to TikTok ba yela ko yango te ngana lobby na tan comment mutu te na biba sinyo so ba ya ba longo la crédibilité moi si na mboka moi ça tambola na charisme bota moi ça mukeba ça succès bon yo ki o la sa mabele on se lasse du corps mobala se lasse kana nzoto ma se lasse kana charisme ya moi cité moi c'est un impact un charisme attendez na tikali mbwa pour que moi kuna te kuna ole kate ya ba le bena olemba maintenant ngabi que moi c'est un avant na kiti ya liboso gloire nde makambo pouvoir mpifo bokonzi. La première dame de ces pays, je te salue, je Denise Nyakero. Maman, la lionne. Tu sais que Diwani. Moi, c'est Avandela Libala, moi, c'est Angbende. Ma femme mariée, nous sommes banana mibali na pas simbote na bino. Ma femme mariée, oh, banana ti ba si akimite. Ma femme mariée, banana mibali, oh, ba ela mbongo te, oh, ba ela raote, selfie te. Oh, banana téléphone ya koni. Bassi à ma balle. Très bien. Alors, tu bandes sur la membre héritier. Alors, moral ligne aussi, artiste Azala, parce que qu'on a qui repréparé album Nae, Chemin de la Gloire. Nae, ça qui est. Quand le Chemin de la Gloire est en bola. Quand le Chemin de la Gloire est en bola, le Chemin de la Gloire est en bola, toujours un obstacle. On est dans un aké boulot. Le Chemin de la Gloire est en bola. Barando et jalousie, parce que la Bible dit tant porte à bénédiction, ce fou, obstacle à ce fou. Très bien. Qui va se multiplier fois 3. Voilà. Donc quand la Bible elle dit, et bon aussi qu'en réalité, très bien. Très bien. Ça c'est vrai. Alors nous encourageons affectueusement l'artiste. Goga Azala calme, c'est quelqu'un d'abord qui a des nerfs solides. Ok. Parce que Goga Koutena Makamobele, Goga a Kenda concert, il y a retirada, batumba ba voiture, mazonga moral bien. Il y a mobile la papa mbati. Alors pour la réalité, ok, Bercy Hakimi na poto. Hakimi. Arnaqué Hakimi na poto. Hakimi. Hakimi te bazali.
Obosi ko bazali o bakiminde. Te pour la réalité wana nde batu ba mona ke observation no ekozala nini ke batu ba ciblé Bercy, bazo ciblé Oliveira, bazo ciblé Arnaque ke héritier bakisela bango sécurité, ba pe na probabilité ya kokima. Ya bato bakima héritier ba se retrouver. Bato pe bakima fali ya bakabu ya bango wana. Ba se retrouver. Totala bango kala musika na poto. Oh, bakoma no mambi yenga. Misuku tu bakima Fabregas bazonga. Bazonga. Yenga. Osangelo ko sala pote beba, pote koma ya mundele. Mundela koma otanda mbeto, koma osana hotel, musalo abanda osati. Mundela koma osana chantier, musalo asalati. Mundela koma ostan. Tango somo na mboka, mukolo mboka koma osala musala oyo. Ba étranger basala. Ah, c'est que mboka ni bibi. So kosenga na Bercy ni tope Olivier nini bato bazo cibler na dans cette moko. Ba ke poto ba okende susu. Ba okenda ka susu. Ba kimate. Oh akim Bercy bela ko sana poto. Ano boka chez Jonga. Po ba on se va comment ka so akim ya ke chez Jonga. Ok boka chez Jonga. Ta comment neti kabuya. Ah. Sam sana oya. Sam sana yo. Très bien. Malgré batuba se plaindre vraiment nike batiki yo komagina mutawata. Nanga iko kene voyage na wata ezate ke no wata tikinga sondeni. Nga o ke voyage na wata ya problème te. Eza problème te. Mutu oyo amona ke no wata tikinga inga sola na goga chaque jour. Na bomba ngote nga sola na wata na saka hypocrite te na bomba ngote. Na ke na pas fali na lobela fali na sola na wata. OK. Vous comprenez? Non, nazala na goga par hypocrisie. Nazala na ye na sola na ye na yaka na côté la ye na kena solo bina ye na so sauter nazala hypocrite. Atoza warrior. Mutu na warrior ya ka finga gogo moninga so saki. Non se sauter. Pour il faut ça na respect. Nga ba mission tout ba bat nanga. Nga ko manquer faire respect. Mais mutu so ko manquer respecter non c'est pelaté. Très bien. Ah, c'est ça. Alors net indolo en tout cas ma condoléance vraiment à la famille Gola. La perte pendant un soldat penza qui. Très bien. Soldat penza. On en aura vraiment le temps d'en parler. Soldat penza. Très bien, on en aura le temps d'en parler. Alors, on est dans le lobby qui au fingi héritier, aux ala warrior, aux ala wenge, aux ala gaulois, aux ala nani, sur au fingi héritier, aux ali. Alors, maniki batubabi, on a pas warrior. Il y a un adage congolais qui dit, moi, azala makolominei, melanda raubelenzela, c'est lioko. Toyoka pe, papa nabiso, Franck Lassan, imba on a vendu, laisser tomber. Mais maniki tangolo baki, au fingi wata, monio, alors que tu te dis que aux warrior. Moi, ils ont bimanet, que aux est-ce que pas warrior nous a engagé? On a fait. Mais par rapport à ce qu'on a différent na bangonga ya ko fele. Nga le ba na sentiment nanga. Na mutako pesa ngata mandolo ba ngate ote ba komi ko imposer nga so komi ko imposer on a longue. Mais par rapport à la considération peut-être au banda ba pesa rayo tant yozo défendre mutumsusu peut-être ba guerre froide bezali ozo défendre et ba sande ba lingiti nani prend ça au latine. Prends ça au talatim. Ya gona kosi. Prends ça au talatim. Mais les lorsque lingio pona kana yo moko maniki. Olanda nzela moko lubanini parce que. On a respect na pona goga. On a respect. O pona wata. Na pona wata. Parce que manque ba respect za mingi na est victime. Ba ba ni olubana batute. Mutu muso ko olubana no te na vie malobi no kaka. Po kumisa fali. Na pona kumisa fali fo mutu bureau na yo aza sans valeur alobananga. Ngana mo sa chokoro nande na bota na chokoro bana non respect na nous faut zala nanu po bato na nyoso ba tout autour afali ba zala na quartier latin surtout ba obalo bananga ils étaient là babia kabela bango bilamba babia kena ba voyage à poto aya babia la ba mona ba mona impact à chokoro tant yo so manquer un respect na on sentir bango bien tant que yo vous avez mukala jonanga ate simba te wana kuna ba ke simba susté tant aux autres étaient ba tout sans valeur mais oui ba on va traiter ba tout sans valeur. Obi mbalo tu manquer un respect pour na billet à 300. Nga zang 300 dollars chenga. Ba manquer billet pour. Ya na ocha na chaka na somba moko boule moko na somba ngot. Donc na to somba ke combien? O manquer pour na 300 dollars pour na billet. Nga zang 300 dollars to senga ba billet pour to lobela bango. Ba ko manquer ba pour na billet, ba ko manquer ba respecter. Après ça va tango lobe wa yo ba lobe il fallait et puis ba so audace ba to benga. Bino ko benga nanga. Bangamba.
Manique les loza cirque tant aux aussi les causes le babo changer sous malobate. Non changer maloba nini yaya. Non changer maloba. Na yesu na fana na grand liboso. Manique wana kufa. Mote manique wana kufa. Mote longa manique za manique mususu. Manique o manique ba décision. Na ba tia concert à $1000 na futa $1000 na koti mto benga na ngaoza. Te na futa 1000. Na kota. So pe na mina kota fele na kota. Consigne pesa na kota. Tozala ki wana na conférence ba santa ki tozala wana na bango na bato ba taka songi na victime bazala wana ba mona importance non na suna tana bango te na yaka ba fali ofele ba mankenga ba balona loba ba mankenga respect pour na billet alors muto loba inanga na ndima inteke ya ko loba nanga lokwa ye kutu pa lobi nanga de place ma ne pa na peut-être ne pas ngambi il faut na test mandoki ye ko loba te pour ceux qui to yaka peneza ne pona ye. Si vous tirez le quoi, il n'y a pas lobby. C'est que balou le kéma bé. T'es dans la communauté. Dans la communauté. Place à ça miébi. Dans la télévision miéba. Mouton a 5 billets. Ah le bain n'a pas eh yo moni ngana kabola ba billet fali. Yo ko 5 ngana billet yo moni ngana ko or ka banda ko pesa tanga banda ko pesa biso ba badge kasi. Tanga banda ko pesa. Tu vas choquer les warriors, c'est les gens qui sont autour de Fali na ba propos na yo ndozo tenir boye manique. Et bon, tali bango. Tali ngate. Ngane na ndinga manka nga respect. Eh. Baloba nga kuba obeta. Yo kansi na temps sol ba nga ndende pena. Alaba nga bimani ke na obeta. So za na temps mani ke ona nga kangise. Nga na watete. Mais ACP là. So za mani ke oyo. Nga na kangise nga na watete. Mais kilo ni ozoyo ka lobake. Léo na remis Spiritas officiellement. Na remis Mutawata. Kilo ya lobani. Pourtant ozo lobaki oza warriors to mona yo na po ya ba fan ya Fali mais les autres on lobi ke okopona eh na lobaki na Fali que ma be ekoti so il fallait avoir une considération ngati na nani dila so benga mani ke makam nyongo lekina mababiye mais quand les gens quand quelqu'un qui ne considère pas les gens comment moi je vais considérer quelqu'un qui ne me considère pas? Est-ce que vous pensez que les musiciens ont besoin de vous? Hein? Mais pas musicien. Parce que on a senti qu'on a besoin de bende na ngati. On a besoin de Wata na besoin non? Wata. Oh bon wata nga sala na sala na ni te. Na sala ipa wata. Tenga wata amut nanga. Amasa. Api ampangi. Vous comprenez? To kendaka to solo li to vandi ampanga sola bien. Wata sola bien wata yambanga na téléphone yemoko wata komelanga la preuve que to vanda wata na komeli wata tininga la voice. Wa saila abatute. Asala ngwe pana ngala muto azo considérer il faut na respecter ye. Et c'est obligatoire. Ana onzongi c'est la wata kaka oh ye pa otielanga na mesa. Ascenseur. Siko wata chelinga sosonga na chela ngala chele na chele matiti simba te ya waneza ipok waneza ignorance to sama comme na sentiment te po ba to sama na sentiment te et loko bango ba lukanga azana ngo ya succès jamais pone na fandi apena manique de John quoi vraiment manique manique vraiment manique vraiment maman na prince babia vraiment ngana prince te ngana manique. Je respecte quelqu'un qui me... On a respecté, si tu ne me respectes pas, je ne suis pas avec toi. Il faut respect à la cas. Tout ça qu'on a respect. Tant que tu as clashé, pour un respect à Batou. Alors, tant que tu as respecté, c'est que tu as comme vraiment quoi. Aya mboku ba pesa ke mikuwa na mikuwa na ozwa te aya tangu sele azolo ba ke bino bando tinda bino boyo finga ye ngamta tinda ngana finga mutu te sele yo mutalobi bongo wana sele yo ba periode o alobaka mambu ya mama na biso ngai mutu atinda ngana finga mutu te makambo ku tozo bana na yebi muti sele wa sele mission hier alobi bongo abine abi ba bando tinda bino bo finga ba tia banot na manike ateng komo na ba ken na ba tutu ba lobela fali ese ngape na mutako tinda ngana finga sele ngapo na finga sele ifo batinda ba tinda ngate na ozo zaki nini kasi ezaki lo na finga raika pour défendre mutu so fingi wata na minito est-ce que so yo na minito pe ande zabo so fingi wata pona finga yo il faut na zo la papier te fe wata tinda ngate ezali to fingi mutu no fingi kama na no finga o te za bongo te manique eh ben oui toi la vérité très bien est-ce que pour na répondre mutu a fingi wata to na benga na mutu na latim wata mutauti na ngate na oya kana émission na bien moni yo ko ya raté to ana posa no te
Mais pas what on dirait pour se retrouver on a qui Sinjo. Azate kuna yazate. Il faut senga ba spiritas pardon. On est en monde d'ordre. Asenga pardon. Asenga ba spiritas pardon. Soit senga ba spiritas pardon c'est bon. Soit senga spiritas pardon ta ozonga te. Awayate. Mais beaucoup tanu binum balé. Ngai to kuta na kuna te. Ngana sola na wata na kata salon ba sola na wata libanda to ande monte. To kuta na ndeni. Nga sola na wata na kata salon ba sola libanda. Masolo ngana beta na wata ba ko beta na wata te. Po baba misala. Yama msala te. Anga mo msala te. Ngana mo msala te. Ngana ya wata goga ampangi. Ampanga sola nanga bien, azaka nanga bien. Alongo elanga ba sauter belé. Vous comprenez? Alongo elanga ba sauter belé. Tanola na hôtel goga mtando fit hôtel na lalaka. Vous comprenez? Ndako nanga zindi goga soutenir nga. Très bien. Alors fana ça la reconnaissance. Na ko kene na hypocrisie te na lo bateke non na lo baka ke non na bela ka te na wario ba manquer un respect. Ba wario pa ba ko ba ke non ba bengani nga. Na uti makala muta bimi singa wario te muta futelinga nini wario te muta salinga loko wario te mais na bimi en tant que wario ya loku mona to pesa wanka ya pamba pona manquement respect sur likolo te simbati te wana ndina okoka suti. Très bien. Kibo umbu ndenga na okoka te na tikela on ken piana olongwe na te na tikela on ken piana bana na ngana okoka na kibo umbu te ngana mukolo makasi ken piana mo amuke azana na ba énergie au supporter ba bêtise mais mutu a royo défendre ko simba e ko défendre pe na manière mo logique obini so mutu na tiaye ko taquer aigle fali mukoya ko défendre pe na ba manière mo logique mais na c'était plateau attaquer fali as fingra ba tout fali atinda mutu finga mutu te mutu so sala ngona sentiment wana ipso vérité fali ne parle pas aux gens fallait solana koko dilaso fallait solana yorobo natangelo bato fallait solana edi badiata asolana sous les kauka asolana mnani oyo ndeko nene ya kilo nani wa mobali ouais aso pena ba demer osoni aba chiri momba osoni natangelo bato fallait solaka to tanga bato a voyager na bato so ayebi na besenga ne balononi bato a sola na bango basule ba camarade na ye asola kana koko dilaso na yorobo oyo benga pa na ndako basololi tanto kena ko so na safari bichokuta na yorobo alors siko yo lo banini ko okuta demain na kuna satisfait poni awloi ba chambre fele za kiona so bando linga minga ngache wana vanda oka nekena lo baiti asola na yete ngai na bando sola na fali boyi abloko ya solo ablokanga ya solo. Très bien. Masoki muta lobi a fingi o sepela te non sepela te parce que a peur ba ma fan o sepela te mais c'est comme warrior il faut vous saka DPC le salarié parce que mais quand même qu'on déconne sur sa femme. Nga lo maman et maman bo tout monde tout journaliste Isaac Maya zo arrêté était non longola mamba siawa et tout ça. C'est le ana mo sinanda kuta ofinga ketchup ndeni. Po yemo na mo sinanda kuta. Aibi valeur à moi c'était. Un homme qui n'est pas marié, je peux pas inciter une femme qui est mariée, légitime. Non c'est pas la terre ofinga nana te ba longola nana makamba fali nana mata na podium. So finga nana zencho finga nga directement. Po nana nga yeba na quartier matin. Pona côté la nana na mona nana te mena oloba parce que nana za madame anetinga na on dit matin muta finga nana yaka na podium te nana simba micro te nana sala même pas mission finga pourquoi to porta la biso to yaka liboso micro est-ce que nana mataka na podium ya tout ça rabat tout et tout ça pas intelligente tout ça kola to comme mayele kokole si ça mayele te kokole matsa mayele. Très bien. Pour naïe, ils aura fallu à répondre à répondre fallu m'ta sala featuring na fallu. A ça featuring na nanate. Amana nana yema na totonazi soki punze moneni. Autotanazi. Kaza na nana yemba kuna te. Yamona nana yemba kuna. Asa na mutu basane featuring. Très bien. Oh, bon respecter ba toutes. Di comme to boy ande manque à respect. Mba manque ba respect à toi. Ka boy ba nyo manque ngolala ngate lo to ba do finganga. Voilà, Manic de John, on va parler du décès de l'artiste Gigola qui a tiré sa révérence. Nous allons lire ensemble ce qu'a écrit Ferregola sur sa page officielle pour nous annoncer le décès de son frère Gigola. Alors, l'artiste et musicien Ferregola, il a écrit sur sa page
Nécrologie. L'artiste musicien Ferregola et son groupe ont la profonde douleur d'annoncer aux mélomanes, aux amis et connaissances les décès de Guy Digital, petit frère et artiste du groupe Ferregola, survenu ce lundi 17 avril 2023 dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. La vie est éphémère, mais les souvenirs d'un être cher restent. Repose en paix, mon petit frère, à jamais dans mon cœur. Il a écrit ce message pour ses fans, Ferregola, sur sa page officielle. Alors ça, c'est le message de Ferregola par rapport à la disparition. Il y a petit frère Naye, Guy Gola, après une longue durée de la maladie où nous avons tous suivi sur les réseaux sociaux. Le Lenyekani, qu'on a vu ce Guy Gola, Abandaki, qui même dans la prière pour nous colonder la Makambo, il y a la délivrance, il y a la prière et Nzambe a décidé à toi Mouli Monaye à qui ne se reposer en paix. Alors Maniki de John, observation par rapport d'abord il y a un message à Ferregola face à ses fanatiques, face à ses followers dans internet par rapport à la disparition à petit frère Nayo Rolobani. Bon, il y a nango nzetambila était là na nyonso. Très bien. Surtout liwa eza eloka pasi makasi. Muto yo azoka pasi wana koleka bango mo bakolo ndeko azate. Bazate. Ndeko na bango omona te mutaliboma famille atakufi ba olele makasi. Ba olele kaka. Mazaki mutaliboma. Donc il y a rien à dire, repose en paix. Que la terre de nos ancêtres soit léger. Ezaka makasi. Kokufana ba âge mikebo. C'est encore Giakoza n'a même pas 35 ans. Certainement, c'est là pour être le cas. Giakoza n'a même pas 35 ans. Ce sont des enfants que je connais, des garçons que je connais. Des sons vivants, tu connaissais Guy Gola? Bien sûr. Oh, on n'a pas Motunayo vraiment? Ben oui. Hormis Bapé. Orli Guy et Moroni à la Batnanga. Tant on est comment s'attaquer na faire et ça là que va se retirer batnanga baleka ngambo tete et l'autre batnanga gito fanda to mela to lia to chaba drink wa muta drink na Gigola oui ona mutu nanga na bona wanga ne pas kufi mutu nanga to fanda na table ronde to fandi mutu nanga que ton âme repose en paix yaya et anzia na biso nyonso ezaika arena yo yango kiti. Qu'est-ce que tu vas dire à faire on a soda on a soda qui y a passé on a soda battant guerrier soda ça passe hein liwa ezaline zela ya mutu nyonso tout côté ka kibo moto te très important kibo moto pour bloa mokilité côté ka kibo moto te vanité de vanité tiki en bilamba à quel poto combien de fois makufi malheureux na souci na mwana mukibu na odai pourquoi Gigola komaki na trouble yaba mental selon les internautes tout monde qui le linka na kinda qui ba délivrance c'est pas pasteur ezaï déjà trop tard trouble mental wana umela ina ngo déjà umela ina ngo tant déjà to banda ko muzala azara nango giaza kiso bo fandi bo umela ba ye ma baby ba moko Abebi ya obeba, abebi comme ya okanga simba. Yo mona ngona miso. Na mona ngo awa tofana na na siki. Na Gigola. Oui, abebi ba koti na kaba kena mutu baby. Ka place pour fandi bo mela masanga mutu baby. Bandu loba oh nini si même. Ye mo ayebi za mam nini muna muta kaka mutu ye mo na nzamene ba eba pourquoi kufeli. Yo kanza mutu basita msunga mona lukili wana nga bo kanza mutu beta msu yemo mutaibi aibi place ni alokote liwa yamba biko tabitata ate ko simba bisimba simbati mokileza nzambe. Très bien. Très bien. Alors tolobate oyo batu bazolo ba na internet parce que biso to sara ba analyse na mamba spiritualité té donc biso toza
kotikala na oza focus donc liwa ezali mystère caché ya nzambe ke mambu ya faire rigola ya stade à l'associé na liwa gigola. Nous on n'a pas le temps d'en parler, ce sont des observations vraiment il y a ba internautes. Alors maniqué annulation il y a concert il y a fait rigola ngai ba keza te na lobango ezate ngai lobango ezate. Mais tumzana tangila o nini ya ezak mambo tanga te ya mambo ezate na festival moko na lobaka déjà ekozala te balwa salte basala eloko te stade ezaki nango te meilleur artiste à publier qui a ya balwa salte botika ko ba confirmer que eloko na ba papier nga na comprendre na bino te bana efasiki ba confirmer que eloko na papier et la biso papier oyo au futaki martyr ba beta ba concert ba connaissance car ben a wana o libéré viana ben a mikonzi wana vers martyr etika poete ba futa ka ngombongo. Très bien. Yango différence na bango na fali yango wana fali asala makam na mukanda na ba avocat soki bo tourner rien à sauter bon foutez bon avec des dommagements pour un bon accord. Est-ce que il peut se faire aussi mon konzamboka a joué place wana par force au-delà par force elle a raté par force elle a raté mikande elle a été parce que festival Moreko Banda kasi yango de po mikande elle a été batali que martyr eza vide ya vide hein battement de jeu va fouter pe mbongo te peut-être na invité soit fouter batali que temps eza nango vide on n'a pas fait louer peut-être ce qui fait rafutaki il faut banga ba pese date sous OK bako ya te que no ba bizimba ma ta chef de l'état habité eza makamamboka mais ba pese date c'était loko te ba fanti ka bo botoli ka bongo sala matin na gouvernement Fati Buzo bani alati. Donc nous vous signalons que festival africain des arts martiaux Ego Banda le 17 juin 2023 et aussi là le 24 Otomoni, président de la République Ndé Azali, sous le haut patronage et organisation en surtout où il y aura bien sûr la présence de Jackie Chan. Azali bongo parmi Jean-Claude Van Damme si Azali bongo parmi propulseur il y a arts martiaux au travers film au total il y a bango Jackie Chan et Jean-Claude Van Damme sont des invités spéciaux au Barozala bongo na festival on est le 17 le 24 juin dans le stade des Martyrs et cela est sous le haut patronage du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que l'artiste Ferregola avait-il réservé le stade des Martyrs? Yango maniki azoloba. Est-ce que bapesi date mususu yango maniki azoloba. Mais Tomoni artiste juste avant la mort de son petit frère nous a confirmé que le 24 juin il y aura bien les biens liés les concerts le stade des Martyrs. Abeta Martyr pour TMBP et c'est là. Babiloko bazo bate ba kité. O ba nile tetolingi ebeta mandinge oseka ki goga total nde ya bino pe ezala. Po to akala besoin tembe ça po biso to beta deuxième Martyr na latine. To préparer deuxième Martyr. To beta stade wana to balolango e beta maboité to balolango po mutu nyoso ayo ya kuna faza mutu na sima kolikolo. OK. Très bien. Alors tous ceux qui sont abisso émission au maniqué batu balandio des 4 coins du monde entier. Alors batu ba retenir nini. Batu ba retenir kaka. Le monde c'est le vanité mais l'esprit on part avec. Zelata Nzambe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça n'est fini. Aujourd'hui, dans cette émission, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Richard Tessa. Merci à Daniel Chant de le Chinois congolais. Un grand merci à Maman Emily Nzemba et à tous les Pélé Mbetolo. Merci également à Marcelo, Juif Noir, grand frère propre. Alors, à tous les Gaulois, à tous les mélomanes de la bonne musique, nous vous présentons les sincères condoléances parce que vous avez perdu, nous avons perdu un artiste dans ces pays. Nous avons perdu un chanteur, Guy Gola, un musicien de Jet Set. Mes condoléances les plus affectueux à Ferregola et sa famille et surtout Banderunion surtout il y a groupe Jet Set. Alors merci à vous, merci de nous avoir suivis. Nous avons réussi aujourd'hui Maniqué de John, c'était elle qui était dans ces plateaux pour répondre à nos questions. Bandeko tout ba warriors bolani Maniqué. Ba vie tout, ba bureau tout,
Bolandi Manikenda Lobby. Vous avez vu comment j'ai défendu. Alors, arrêtez de vous en prendre aux journalistes. Cela fera énormément plaisir. Merci à vous. Merci vraiment. À la prochaine. Nous vous disons bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.